Congef, donc convention des jeunes de la foi en Christ. Donc on a Congef, première édition. Où est-ce que jeunes, to bonde no to kuta na 15 heures awa pour na préparation nyonso. To za batei lokola biso to zala. To za botei lokola oyo linga mingi papa Remi Dieka. To za motei lokola oyo linga mingi papa le pasteur Henri Papa Moulaja Ozana biso. To za batei oyo linga mingi lokola papa Kondo wa Kondo pour la première fois azana biso. Olinga ko sega ko ya po sega le olinga. Donc tozana papa Kondo wa Kondo, tozana papa Remi Dieka, tozana pasteur Henri Papa Moulaja et bisope tozala wana pour na 4 jours au tozana ngo to pe 4 soirées au tozana quand il y a convention des jeunes donc Congef, convention des jeunes de la foi en Christ et tous les jeunes sœurs, jeunes frères, même papa, maman, âge comme nous sommes jeunes. Jeunesse c'est comme à 70 ans. Donc aux nous appeler koya et aux ala malamu mingi. L'avenir se prépare aujourd'hui. Papa betela yo maboko, papesa yo lokumu. Esengelinde yo bongisa lelo. No 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 no, kidi bate bongite, uzo bate, lobi okosutuka aya. Congef abengisi biso toya koyoka mateya ya avenir. Lobby, papa, maman, bako salate. Ils sont des tokotika là, bas responsable ya lobby boya. makasi pe mayele na pesa ye vina ngai natambola nakobanga ye nsima na yango nde lifuti nsima na yango nde motole mama mema main dans la main, comme un seul homme, l'avenir de notre église. Ça nous regarde avant la paresse, avant la phobie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. JFC, force! JFC, force! Si je suis jeune, je suis JFC. Si je suis jeune, je suis JFC. Yaga yaga, yaga yaga, Jenny yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, Losangana yaga yaga, na Congef yaga yaga, yaga yaga yaga, ha,
pour la bilenge. Quand je fais les lots pour la bilenge, bilenge d'Abdelema, bilenge bozo bien, boya boya na congé. Je suis jeune, je suis JFC. Monga kosoa conscience ya ngoyo ye. Tangwa osana nelenge. Tobengi sibino boya, tobengi sibino boya ye. Congef, donc convention des jeunes de la foi en Christ. Donc on a Congef, première édition. Où est besoin jeune, to bondelo to kuta na 15 heures pour na préparation nyonso. Tous en bataille lokola biso to zala. Tous en bataille lokola oyo linga mingi papa Remi Dieka. Tous en bataille lokola oyo linga mingi papa le pasteur Henri Papa Moulaja Auzana biso. Tous en bataille oyo linga mingi lokola papa Kondo wa Kondo pour la première fois azana biso. Olinga ko sega, ko yapo sega ne olinga. Donc tous en papa Kondo wa Kondo, tous en papa Remi Dieka, tous en pasteur Henri Papa Moulaja et bisope tozala wana pour 4 jours autozana ngo topé 4 soirées autozana quand il y a convention des jeunes donc convention des jeunes de la foi en Christ et tous les jeunes sœurs jeunes frères même papa maman âge comme na wana nous jeunes jeunesse comme atina 70 ans donc ozana appelé koya et ozala malamu mingi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Tanger, FB International, Adega, FB International, Masolo, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Congef, donc convention des jeunes de la foi en Christ. Donc on a Congef, première édition. Où est besoin jeune, to bondelo to kuta na 15 heures pour na préparation nyonso. Tous en bataille lokola biso to zala. Tous en bataille lokola oyo linga mingi papa Remi Dieka. Tous en bataille lokola oyo linga mingi papa le pasteur Henri Papa Moulaja Auzana biso. Tous en bataille oyo linga mingi lokola papa Kondo wa Kondo pour la première fois azana biso. Olinga ko sega, ko yapo sega ne olinga. Donc tous en papa Kondo wa Kondo, tous en papa Remi Dieka, tous en pasteur Henri Papa Moulaja
et biso pe tozala wana pour na 4 jours autoza nango to pe 4 soirées autoza na kanti ya convention des jeunes donc convention des jeunes de la foi en Christ et tous les jeunes sœurs jeunes frères même papa maman âge comme na wana nos jeunes jeunesse c'est comme atina 70 ans donc oza no appeler ko oya et ozala malamu mingi. L'avenir se prépare aujourd'hui. Papa betela yo maboko, bapesa yo lokumu. Esengeli nde yo bongisa lelo. Non 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 non, kidi bate bongite, uzo bate, lobi okosutuka aya. Congef abengisi biso toya koyoka mateya ya avenir. Lobi papa mama bakozala te biso nde tokotikala baresponsable ya lobi boya makasi pe mayele napesa ye evi na ngai natambola nakobanga ye nsima na yango nde lifuti nsima na yango nde motole mama mema main dans la main, comme un seul homme, l'avenir de notre église, ça nous regarde, avant la paresse, avant la phobie, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. JFC, force, JFC, force, si je suis jeune, je suis JFC, si je suis jeune, je suis JFC. Yaga yaga, yaga yaga, Jenny yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, Losangana yaga yaga, na Congef yaga yaga, yaga yaga yaga, ha. Likambo na tango nango oya komide tango ya baje, jeunesse nde tombola kamboka jeunesse nde avenir ya lobi, Congef pour la kopambola bilenge. Quand j'ai fait les lobes, on a bilenge totelema, bilenge boza bien, boya na Congef. Je suis jeune, je suis JFC. Monga kosoa conscience ya ngoyo ye, tango osana nelenge. Tobengisi bino boya ye.
CONGEF, donc Convention des jeunes de la foi en Christ. Donc on a CONGEF, première édition, où il y a jeunes, tout le monde est à 15 heures pour la préparation. Nous avons bataille le la biso tozala, nous avons bataille le la oyo linga mingi papa Remi Dieka, nous avons bataille le oyo linga mingi papa le pasteur Henri Papa Moulaja Auzana biso, nous avons bataille oyo linga mingi le la papa Kondo wa Kondo pour la première fois azana biso olinga ko sega ko ya po sega ne olinga. Donc nous avons papa Kondo wa Kondo, nous avons papa Remi Dieka, nous avons pasteur Henri Papa Moulaja et bisope tozala wana pour 4 jours autozana ngo topé 4 soirées autozana quand il y a convention des jeunes donc CONGEF, convention des jeunes de la foi en Christ, et tous les jeunes sœurs, jeunes frères, même papa, maman, âge comme nous sommes jeunes, jeunesse c'est comme à 70 ans, donc aux nous appelé koya et aux ala malamu mingi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.